Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, Bandeko. Ici, quand nous sommes besoin, dans le monde entier. Bonjour, Nabino, bonsoir, Nao, Kolanda Biso Napo, quoi. Je vous souhaite toutes et tous la bonne santé, bonne santé. Ok, to fanda bientôt landa va directive va pesa ki biso ya kovanda na bandako et puis ko nettoyer maboko pona ko éviter ko partager ba virus, o ya corona COVID-19 pona ko partager ngo donc to landa ba directive to vanda na bandako soki to tana loka ko loka libanda te. On doit rentrer à chaque fois là-bas pour que expliquer bateau ndenge zaleli eza pona biso osala ngo pona biso moko. Bandeko na ngai video o nazo sala pona monaki mutu moko atendelenga video moko na moni pe zo circuler na communauté na biso oyo ba groupe moko ba bato bazo prier pona bazu drapeau ya Congo bango bavandi baza groupe ba o prier. Il paraît que munoko bazo lobeza ki espagnol ki portugais bazo prier pour na Congo, se permettre que simba drapeau na biso à Congo. Attends, je vais mettre d'abord ça hein, pour une minute, comme ça vous allez suivre d'abord avec moi et puis on va parler après. Donc moi ni drapeau na biso, moi drapeau à Congo, baolo ba langa, on a drapeau à biso, moi ni congolais kuna. Voilà. Bandeko nanga ngai lere na moni vidéo, lere batinelinga vidéo oyo, j'ai trouvé ça bizarre. Et puis j'étais choqué quoi. J'ai trouvé ça bizarre, nazaki choqué. Na ebi ke mikolo yo tozo tindela na ba vidéo ya déjà bato ba okufa bibembe, muto akufi na coronavirus, c'est comme si avant corona bato bande pe okufa te. Muto akufi na corona, tout ça. Ba vidéo ya bongo ndeza koya. Mais j'étais étonné na moni kaka. Hier, vidéo, on a une explication ya makamuna bango. J'ai essayé d'analyser cette vidéo. Congolais azana kati kunate. Moi, si on a kutu aso prier, on a mutu aso entonné prière. Aso loba en langue, je crois. Parce que ça, le début pensait ça qui est espagnol, aso loba en langue. Et puis, en tout cas, Congolais azana kati kunate. Et puis, bazako s'encapare na drapeau ya mboka na biso, c'est comme si biso tokoki ko prier te ou bien to tinda ki bango ba prier. En tout cas nga nazaki choqué na ebite bandeko nanga soki bino bomoni video onde nini. Bon limbi sanga peut-être pe batumsu bazo ango kala, nga nazo ango lobby. En tout cas j'étais obligé na salela ngo video ndambo pona ko mekaka ko tuna bato batala ki ango déjà. Eza nini bon comme la biso ta na ba nini na ba commentaire. Eza nini e kominde nini na kati kuna pona moneka batindinga vidéo puis batindi explication ya makambo moso na zoloba. Mais il y a une partie au début là où elle parlait en langue. Donc à langue wana azoloba nini po langue ezalaka très mabe na sens que oyebi te soki muto azoloba nini na langue wana. Comment ils peuvent se permettre que soit vidéo na biso drapeau na biso ba s'enfermer si tu vois bien la salle n'était pas grande. Ba s'enfermer dans la salle moko boye. Net soki vidéo yango eza ya sikato eza ya kalabo limbisanga bandeko. Mais nazaki nde choqué comme on ango. C'est pourquoi on lobela ngo. Ba s'enfermer dans une petite salle. Et puis bazo prier, congolais azape na kati kuna te. Na nango apese bango drapeau na biso ya Congo, o pesa drapeau ya Congo ko. Na apese bango drapeau na biso po ba sambele la biso nzambe. C'est là où il y a ma question. Donc bandeko nanga nazalaki choqué. Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Je trouvais que c'est bizarre. Que les étrangers moko boye bazu drapeau na biso batie wana ba bandi ko prier. Que ça soit dans les bons ou les mal. Ces gens-là ils n'ont pas ce droit. Po wana na moni bango so baza ba européen. Na moni ba physionomie ya batu moko boye ba chinois ba papa ya suka pembe côté ya suka awa azana elongia ba japonais. Na moni pe ba indien tout ça là. Et comme ndeni ni ba ke dozo drapeau na biso ba sambele la biso na ki moi si moko ya accent kaka ya biso ba congolais azo expliquer o balobi na ki portugais. Siko bandeko nanga boko expliquer nga bazui drapeau na biso wapi po ba banda ko sambele la biso nzambe. To yebi ke toza na période moko ya mabe. Toza na période moko ya mabe vraiment. Nous vivons dans un moment historique ya COVID-19.
mais ekoki ko permettre siko te ke mwatu moko boye ba s'encaparer na drapeau ya mboka na biso po ba sambela biso nzambe. Au moment où cette épidémie, c'est une pandémie. Cette épidémie, c'est une pandémie. C'est pas seulement au Congo. Et ça partout dans le monde. Donc, Ningisi monde de Mobimba. La question que moi je me pose, ces gens-là qui sont là en train de prier pour le Congo, en tenant les drapeaux de Congolais, Bango bazana ba pays te. Bango bazana ba pays te. Pour ne bazo sambela pour na ba pays na bango te. Pourquoi bazo kaka omoni eza louche hein? Pourquoi bango bazo kaka drapeau na biso, batiango katikati na bango? Ce que vous la magie na bango ba sambela parce que mutoko loba que Dieu protège. Na yo kaki fimo ka expliquer que Dieu protège. Oui, quel Dieu? Parce qu'il y en a plein. Biso to sambela ka nzambe o ya Dieu d'Israël, celui qui est descendu au lieu des morts, retirer la clé de la vie, les ressuscité du troisième jour. Quel Dieu o ya zo loba moi sur on qui a protégé Congo. Et puis avec quelle permission, avec quel droit? C'est comme si biso moko to yebi ko sambela te. Et il y a une autre question que je me suis posée. Soki bango ba osambela lelo pona pandémie, je ne sais pas soki eza ya kalato ya sika video bo limbi sangana olo bango par rapport na ndenge komelinga. Soki ba osambela pona biso pona pandémie oyo ya corona. Soki ba osambela pona biso na question na ngeza la ki bona mi tuna kile kana mona kiango. Soki Congo ezala ki na problème liboso te et que bango ba osambela parce que situation na biso sanitaire na social eza vraiment catastrophique. Ça on connaît. Mais pas si ya Congo eza ebandika lelo na pandémie te ya corona te. Ebandi na corona te. Bande konanga. Depuis chute ya Mobutu Congo wana ba mindele o ba osambela lelo. Ba monaki situation ya Congo te. Congolais aza ridicule na monde entier. De ba monela biso ba mama na biso bazo kufa butu moi. Ba mama na biso bazo violer na bango na este. Bande kona biso bana mikia ba ina no mona peza ba kati mwana na machete mwana ina na innocent. Ba vidéo wana etambola na monde entier. La question que je me suis posée, où sont ces gens là? Ba mona kangote. Bato oyo ba uti na planète mususu ba mona la situation wana te. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans Congo ezo souffrir, plus de 20 ans. Mboka oyo souffrir lokola biso ezate. Eleki oh biso to vivre donc massacre biso to vivre na Congo. Eleki génocide ya Rwanda. On est plus de 10 000 morts. Eleki kuna pandémie na bango ezo boma soki na mboka na biso ebomi kaka 149 personnes bazo ganga déjà bazo lela. 149 personnes kande bakufi. Si 31 000 testés positifs. Si 31 900 c'est pas combien oyo baza testé positif oyo baza atteint 149 kande bakufi meta ndenge mindele bazo lenga bakangi na ba école. Siko pandémie soki virus oyo ya masasi ya manduki na bango ba produiraka na poto a 24 sur 24 ba produiraka manduki butu moi. Au moment où bango baza na bitumba te batika pe ko bunda te depuis guerre na bango ya deuxième guerre mondiale depuis 45 ba bunda lisusu te mais ba izine awa na Allemagne awa eza kutu musika na biso awa te eza na nord kaka izine na bango e produiraka ba pasta o e produiraka ba arme na ba munitions et travaka 24 sur 24 nenge biso to koti na bandako bango ba produire kaka bo produit manduki po ekende wapi eleki na virus eloko bango ba salade ezo boma Congolais jour nuit na mona mundela fongola munoko te batutu bakanga minoko baloba te batu bakufi na Congo pendant 20 ans oyo eleki génocide ya ba Rwandais eleki yango mindele oyo problème na ngeza ki souci na ngeza mindele oyo bauti na planète nini bo ba mikangeli na drapeau ya Congo na kati ya ndako bazo sambela ngo pona pandémie ya coronavirus ya COVID-19 bango ba mikangi na nini na biso na drapeau na biso na kati ya ndako bazo sambela biso bato bazo kufa kuna na Congo na manduki bango ba produiraka na bamboka na bango oyo eleki virus COVID-19 te bango ka 149 personnes de bakufi ta ndenge bakangi ba école 2 semaines yango depuis le 12 bakanga awa tout pour na 149 personnes bakufi combien bakufa na Congo par jour mona na beno mona 300 personnes na nuit moko
Batu oyo prosusu nangeza batu oyo batu ba mona ngote ba uti na planète nini bande konanga bo komelanga na ba commentaire batu ba uti na planète ni po ba ko sambelela Congo lelo. C'est comme si biso to yebi ko sambela te basi ba yela ki biso nzambe. Dango batu ba mele biso arme ba kitaka nango na Afrique ezali Bible. Na basaki na bango bakangaki basaki na bango ba yeko ko s'occuper na Afrique ba memaka arme te ba kitaka na Bible ba tie na basakado na bango. Allez, chaque week, chaque grand-parent na biso, chaque week-end, boke ko yebisa bino bango masumu na bino. Boke ko confesser par bango. Chaque week-end, bokiti boke ko confesser kuna. Ba séparer Afrique na ndenge moko ezala te. Sikoyo lelo nazo comprendre bato bazo sambelela Congo. Bazu penza drapeau na biso avec quelle permission congolais ta ceux qui va associer qui va congolais na kati. S'il y avait des congolais à l'intérieur ici, je n'allais pas parler. Parce que c'est normal que bo sambela pona mboka na bino o pesa pe adolescence ya mboka biso. Ponga na église na biso awa, place nga na kendaka. Et cette église ya mindele mais na memaka drapeau ya mboka na biso. Si tout va les 30 jours na ma drapeau mboka biso mona to prier, ba tie maboko to prier pona ngo. Moi-même je suis là. Mais bato avec quelle permission je voulais savoir. Et puis outi na planète ni c'est que na planète Terre pour les Kambo à Congo et yebani monde entier. Plus de 20 ans depuis Chita Mobutu Congo ils ont massacré. Ils appellent à la vie de tout le monde. Ils ont que eloko ko caché mona na kaba YouTube ezali to komi na période oyo ba information zo tambola lo na minute. Mututu amona kanenge ba Congolais bazo kufa na ba guerre. Siko pona pandémie oyo kaka ya coronavirus o bango moko ba créer na Chine ba bandi siko ko sambelela Congo sans permission na biso o moni ba blague o zwana no drapeau ba allemand awa bino ba Congolais sur 4-5 bo se filmer al bo tiango na YouTube ba ko luka bino ba otuna bino e bandaki ndenge nini po drapeau ya bato zo représenter patrie wana ezala quelque chose moko intouchable. Si vous avez une séance, je vois ici, il y a des Indiens, il y a des races, mais il y a toutes les races sont là. Il y a des Japonais, il y a des Indiens, il y a tout. Sauf les Congolais, sauf les Noirs même en général. Il n'y a même pas un Noir. Si vous avez un drapeau, vous avez un drapeau, vous avez un drapeau, nini. Oh, vous avez un drapeau, en tout cas, j'étais choqué, j'ai trouvé ça bizarre. Na babilo kwa boy, na trouvé qu'il y a un prensa bizarre. Na trouvé qu'il y a un bizarre. Drapeau ya bato représente la patrie wana. Bo ki ko san kapare na ngo ka boy bo bandi ko sana ba théâtre na bino. Non. Ezala ka bongo te. Tokyo trouvé un normal te bande konanga na comprendre été ce que ça na muto a comprendre vidéo oyo ngana sali vidéo parce que ngana comprendre te ndenge nini e na saki etone ndenge nini batu moko boye bakozwa drapeau na biso batie ka liboso na bango ale babandi ko sambela et puis libanda te ke bavandi liboso ya ambassade ya Congo toni non na kati ya ndako bamikangi na kati ya salle moko boye ale babandi ko prier bizarrement quoi trop bizarre. Bakabola biso Afrique puis kaka boye na Berlin kaka boye 1800 soki 18 bakabola soki 80 soki 18 bakabola mboka na biso ka boye bakabola Afrique ka boye bakata ngo lokola gâteau sans kotuna bato lelo nde mundela ko sambelela biso nzambe lelo toyebi bien toyebi biso nyoso ke balinga biso te ko sambela biso nzambe lelo ba mboka na bango bato bazo kufa lokola nzinzi lelo siko bakondo sambela biso. Nous, au moins, chez nous, il y a à partir à 26 degrés, il paraît que virus wana Covid, Covid-19 na bango coronavirus na bango wana ezo simbate na maman, je pense que soki ezo simbate ezo si la pouvoir ezo si la makasi soki comme place ya moto c'est le bango moko bazoloba. Siko bako sambela biso nzambe na ndeni na marke nini. Po bango nde il fallait ba sambela. Bango bako sambela biso nzambe te. Bango moko ba sambela nano pona bango moko. Ba sambela nano pona bango moko. Bako sambela pona biso te. Depuis mokolo nini mundela komo linga mutu mwindo. Hein? Que asa ila prière ye moko. Bango ba linga biso te bunga te. Po ba utiliser Afrique. Lelo depuis mokolo nini bango ba komi ko sambela la biso ba africain sans autorisation na biso, sans présence na biso.
c'est comme si biso toyebi ko sambela te bango kutu ba sambela kali susute batika nzambe omoni ndenge makambango bazokende kolukela biso na kanda ya nzambe komi kokita bakoti biso tina na confinement awa pona mabe na bango babala na basi na mibali na mibali masumu eleki basi batika nzambe pona demokrasi batika nzambe po bayebi na demokrasi pona bayebi demokrasi ekotambola na religion te babwakisa religion pona demokrasi bango bazalaka na religion isusu te babwakisa religion pona demokrasi siko bato wana basambela te wana babwakisa religion pona demokrasi po bayebi ke demokrasi religion eza koétouffe demokrasi na bango donc babwakisa na baparti chrétienne oyo tozalaka na bango awa ba CDU CSU baparti chrétienne wana eza baparti chrétien wana eza ya lukuta bango basambelaka te po baremarka ke mutu prière etufaka démocratie parce que démocratie mutu aza na liloba ya koloba mais soki boza na makambo ya église ozalaka oui et amen bango babwaka religion lelo nde bakomozongela bango tiko bosambela biso totikala na religion yango bamemela biso yango totikala na yango balalisa biso ndenge balalisa biso wana totikala na biso na religion bango bakima religion pona démocratie balobi religion eza koétouffe démocratie parce que na religion okozalaka oui et amen démocratie na bango esengi koloba donc batikela biso yango mais na comprendre ndenge nini bango sikoyo na periode oyo ya pandémie oyo bato bamikangi na bandako bango bazwa drapeau ya Congo babanda kosambela nzambe pona biso biso mutu asambelaka lokola baafricain azate. C'est là où il y a mon problème. Donc problème makasi naza nango yango wana bandeko na ngai bomekana no ko expliquer nga ke bango bazui audace wana no nde nini ya kosambelela biso nzambe kozwa drapeau na biso sans nous signaler. Bango ba ignoraka existence na biso bango mindele wana ba ignoraka existence na biso ba ignoraka existence na biso ba se monkaka na biso. Mais siko lelo pandémie na bango ye ba virus na bango bakendo provoquer bango moko ezongeli bango ba se permettre ko joa drapeau na biso et puis ba filmer ba yeba ki bien ki ba ko filmer yango ba ti yango pe na ba réseaux sociaux sans consentement na biso ezalaka sans autorisation na biso parce que si moi mon problème c'est quoi s'il y avait un noir là-bas j'allais dire peut-être un Congolais ou un ami africain là et que va choisir ka Congo. Il y avait même pas un noir. Il y avait baras mususu, il y avait pas un noir. Na lobi et là on a besoin de ko sala nini kuna na kati. Depuis ka bango ko sambela biso nzambe. Depuis ka ils nous ont jamais pris au sérieux batouana. Bazwa biso jamais au sérieux, jamais. Lelo siko bango ba se permettre bazwa drapeau na biso. Na ba mort nyoso au Congo et ça la plus de 20 ans to yoka muto atelemela ngote. Ba telemela ka ba mort oyo ezokufa na Congo tous les jours ba telemela ngote. Mais siko na pandémie na bango oyo ba koti biso na ba confinement na bandaku pona ba virus na bango bazo lukela ngo sikoyo vaccin al ba kesko ko bimisa Congo po ba bimisa drapeau Congo ba bondela ngo na kati ya ndako. Moi j'ai pas compris bandeko na nga bo expliquer ngai na batu oyo bango moko ba yela biso religion ba enfonça biso na kati ya religion ba enfonça biso peza na kati ya likambo yango ba enfonça biso na kati ya religion bango moko ba longwa ba tika biso na kati kuna biso pe to tikala na kati ya religion siko oyo nzambe aseli biso eza kolakisa biso ke religion eza nango ka bâtiment o religion eza nango ka bâtiment mais foi na kondima nzambe eza na kati no kuna parce que nzambe asufla ki vi na kati na biso oko prier no na ndako donc o les expériences nzambe lakisi biso ko boko prier pe na ndako bango ba yela biso nani oyo ba yela biso religion ba enfonça biso na kati ya religion bango moko ba bimi pona ko sauver démocratie na bango ba tiki biso kuna na kati siko lelo oyo pona pandémie bazo banga virus coronavirus oyo zo nyoko la batu ale ba komi siko kozwa ole ba bondela pona ba pays na bango ba mboka na bango ale bazu siko drapeau ya Congo bande ko bo expliquer nga nanu eza nini et puis bandaki na ndenge nini bato bazwa drapeau ya Congo na comprendre te batindelinga video lobby na olinga na comprendre bande ko nanga bo expliquer nga nanu bo expliquer ngana no euti wapi nini yo drapeau ya Congo se retrouver na maboko ya toute race ya poto et se retrouver wana ndenge nini bande ko tozo traverser moment moko difficile
nalingaki na yeba na ngene expliquer bino kaka tosala attention bato oyo balingana bango biso te bakoka kokosa biso na minute te ke bandi kolinga biso. Prions en silence, restons calmes à la maison, to prier en silence. Mais pour la vidéo on a comprendre te na moni yango bizarre bande ko na ngai. Merci beaucoup bolimbisanga soki na lobi mabe. Paul et Nzambe